mbote mingi epai nyonso okokola na biso nayebi te dépendamment ya ere oyo ozolandela nyonso na biso. Bonjour, bonsoir na diaspora africaine partout ozali na bao baza na Afrique na baoyo baza na Europe, Amérique, bisika nyonso bozwami donc bambote ebele bana bino nga babino nkombo Tata Kanoume. Donc lelo tozokende koyamba Tata Munza oyo aza sage prophète tomeka kolobela mwa ndambo oyo etali d'élection en Afrique. Donc oyo etali d'élection na Congo, donc oyo etali d'élection pardon en Afrique. Donc pour la première, est-ce qu'ils ont malam tout ils ont maté, est-ce qu'ils ont bénéfique pour la bishop africain tout ils ont malam. Donc sans plus tarder toujours qu'il a continué Matondo mutamu tukaanza Tata Kanoume mbote pe na bandeko balandi wapi et partout dans le monde pour poser pour la ngabino angaunza lwankulu anti Congo watu mingi kebali na kombo ya Tata Munza. Na base déjà introduction ici au Pesaki doit bi sujet to nemba to mama kambo na mokolo ya lelo kasi biso bongo tozosike mbote na bino pe kuna balandi na biso nyonso pe bukumu na tata kila likolo na se na biso motindami fumo kimbango oyo wapi azali kati na mai na mopepe na mabele na kati ya nati fumo kimbango azali nge na bongo azobatela boposo moyindo sikali moyindo azali nati azali ka fumo kimbango azali ye mobateli ya boposo moyindo matondo mingi na mingi bakoko na biso balingaki loposo moyindo kuna nge bakoko ba biso babotaki po biso lelo bongo tomonana pe biso tobongo pe ko reproduire bota po loposo biso pe exister ebunga te kasi ya ntina ezali okomisa moto moyindo nde moto yango ati oyo bani koluka motu na moi osokolisa bandeko balandi matondo mingi. Donc balandi bisika nyonso donc bozwami nakosenga bino donc na respect nyonso tous si possible zwa mwa papier mwa bic pour on sait jamais tozokenda kosola na sage oyo akoloba ekoki kozala très édifiant mpona yo mpona biso nyonso donc sala lokola ba mwa biki na papier donc ekosuna makasi. Tata Munza donc question na ngai ya liboso nalingi koyeba mpona yo enjeu pardon électoral donc mpona yo na Afrique ozomona omona bélection mpona Afrique eza ala présent matondo mingi Tata Kanoume na opesa tususu maloba na kati ya motuna na bino eza malamu mingi. Élection en Afrique ezali pena malédiction pour l'Afrique na bandeko ezali bako élection en Afrique eza malédiction parce que bamboka na biso ezalaki na bampire système royal baya kolongola biso komi ba république edi likambo ya biso eloko ya biso nyonso ni bongo système présidentiel 5 ans renouvelable une fois nani aye nango colonisateur moyibi nini ayaka koyiba ndako ayaka na bolamu colonisateur aza moyibi aza mobomi aza moto aseme terre aza moto aza kodétruire nini ya malamu ya kokumba soki kobongisa bato te. Donc élection en Afrique eza malédiction mpona nini parce que toti kolanda lelo Laurent Gbagbo abimi 10 ans passé basali élection na Côte d'Ivoire bakomisi bato Ouattara aleka aleki te communauté internationale balingi mingi Ouattara Gbagbo na pouvoir batriba élection bato bakufa lelo Gbagbo auti CPI 10 ans après ayekoya bayokani bamort wana jeunesse wana kufi élection ni na monde eleka après nango ezala paisiblement calmement même na États-Unis awa Capitole Kamine te récemment bedi ba institution ya mboka bato pena bate ko détruire yango. Les États-Unis pesa nano premier pays puissance économiquement militairement nyonso omoni donc
élection eza forme moko olelo eza moko ya piège majeur ya Occident veli ya mundele oyo aza kotendre dans la race noire pe le monde parce que là pour ça la 5 ans renouvelable une fois et kangi bino mini frustration moi donc wana et kangi bino bozo zonga na case de départ bozo pour ça la continuité na makambo ya l'état bino bozo za limité ya moni lelo Chine a sosola kiango Xi Jinping président fait pas ça là l'élection en 2018 aye na parlement na parti na bango communiste chinois bakangi aye alobi atikali akomi président en vie pe balobi nini azali prince rouge azali nouveau Mao azali prophète ya émergence ya Chine ba comprendre que incarnation moko ezana Xi Jinping président chinois atikali Poutine idem 4e mandat na yazo kende atikali etala ba mboka na yango te lelo oyo Joe Biden azobaki baza ba ennemi ya pouvoir américain donc bazo kokate okota ba infiltration na bango ba infiltrer na bango po ba koka pour stopper évolution ya ba mboka. Alors en Afrique les bozo ça la 5 ans renouvelable une fois bozo copier colonisateur oyo bango si ba établissement makambo tout ba na na ba secteur union sans une solution na qui vient déjà ça mais Afrique est une vaste chantier oyo il a fallu logiquement tozala na modèle ya kokambama ya politique ndenge moko te na ba occidentaux parce que ba problème en Afrique ça les bispo africains est différent de ba problème européen et ba problème et le posobembe monde occidental besoin aussi temps mais les bango ba stabiliser ba yini bino bo égaler ba moté ne ba tie ba loi o eza ba mbishi o ezali ba mabaku o eza bongo ba mbeba pour na avancement évolution ya Afrique nde na bongo to ya koloba ete lelo oyo uzomona seni na Congo zo poser problème parce que lelo to lebela élection mais tout à l'heure comme mboka ya Fumukimba mboka ibandi évolution ya baïno comme disait France Fanon Afrique les a formé et ils vont le faire la tête se trouve au Congo donc importance ya mundu qui a fait beta mais kozala na ye tinani ya wana soki mundu azobeta te akomi ebembe veut dire akomi jouer nous ça kosakanela en Afrique bazo sakana Afrique parce que Congo asa ko manquer pour jouer rôle na ye ya gâcher tout est-ce que cela donc quelque part là politique qu'on va Séni donc il a des dangers dans le Congo exactement Séni ça composé d'une confession religieuse oui membres aussi église de réveil aussi armée du salut aussi musulman donc dire au salut c'est ngomba na église ministère aussi catholique protestant mais rien que ce que l'homme ne peut pas servir et maître si au Congo alors servir maître ni total là Yambo Congo auti na royaume Congo na akambama ki malamu na Congo na biso bansinga ko et si bêtiment colonisateur ayekoya a coloniser biso ba biso donc lelo tozo kokate ko sofa ete oya ya Fumukimba et déjà arrêt ya colonisateur fa to comme na nouvelle ère to banda tozongela mais ya biso mais tozongela kité to continuer kaka na nzela oyo posobembe atikela biso ya omona ete ba dirigeant na biso bazo garder la cartographie la conférence de Berlin alors il a fallu les lots to prôner déjà fédéralisme moni to longwa parce que Congo est moko ko ça faire face et ba pays émergents États-Unis na 50 états donc 50 pays sangana Chine vaste monene mais les lots Afrique to Congo awati kaka ozana yemuka Congo Angola a comme étranger une partie à Congo. D'abord, aux étrangers dans Congo une partie à Congo. Congo Brazza est peu bon Afrique centrale. Il faut tout ça maintenant. Car si tout ça maintenant na Séni, Séni lelo bazui ndeko kadima babiye taza na partenance moko na président de la République ba bloquant parce que c'est dire il y a
l'église catholique ezati ya protestant ezati la foi chrétienne nzoka lelo oyo surtout toki na logique kaka ya sini absence ya religion africaine eza na kati bangunza baza te olobi na seli tona absence ya religion africaine mais toza nini représentant donc l'église humaniste na seli baza te olobi représentant ya église humaniste nzoka mo église eyali ya vocabulaire chrétienne donc soki toza na église avili baa na foi chrétienne e babengaka bachrétien humaniste nili pa komona chrétien bouddhiste chrétien musulman eza kopi kole ya vatican yamonaka toyebisaka bango wana responsabilité makasi ya kozongisa kofubuki mbango kati ya église humaniste moni certes excuse tata moto donc ntango olobi peke kopie kole donc ce qui veut dire que non église kimbaniste oyo donc oyo presque biso toyebi donc ke nakoyo bandeti kenobo ke eza donc bazovivre na ou bien bazotambola na authenticité te donc yango ndenge moloba exactement parce que babengaka nkamba ekoma nouvelle jérusalem par rapport à nini kopi kole akoma bapaya nzoka nkambo eza mbanza mvele na wapi oyo ngengo ya bai na nouvelle engengaki mota balini epelaki donc elafali nkambo ezala lokumu mpona bai to nkambo ezali lokumu mpona mopaya po ezwi koma mopaya bate parle non et yango te kesali biso ba esclave moi jamais apesa maître ni Congo maître ka apesa kambo yango ni zosala polini Vatican a kozapia a mapenkama kabini kosikaka comme Israël pas za Congo pe ya ba monter za Congo donc voilà difficulté doit na passe autrement na mutema parce que bazali na reconnaissance très bankumu on abenga ba chef coutumier bango ba pouvoir ya mabele ya bango et bangunza ba na pouvoir spirituel baza absent na sini et beaucoup ça la ligne musulman na mutali boso na côté ka biso ba tipo ba musulman ba se faire convertir moni ba Joseph ba tipo vedi ba ye possible vedi ba ye na volonté ya islam pour la destruction ya ba ye ndenge ni islam la rozana o eza vedi commission électorale nationale indépendante vedi enjeu moko stratégique ya mboka o eza pour la mkondo tambu sabino bo pesa ona ba confession religieuse étrangère mais ce que tu as montré na ina yeba ce que différence ni organise la to amélioration ni tomato changement automatiquement ce qui est que religion africaine est dans la catastrophe. Ce qui religion africaine est dans la catastrophe et élection ça nous coûte. Donc normalement de l'argent. Bah étudiant pas même pas dans centre de recherche pas financer étudiant qui va même pas transport étudiant. Étudiant ça montre quoi ça pépinière à valeur ça englobé ça pour réunir na univers na bien les awa. Donc lelo tozu déjà moni milimo ya Congo fondement za mai donc ici 4 langues nationales bien qu'il faisait la 30 pour fondement ça 30 ans na Congo il a fallu chaque linguistique on a donc kabana 4 langues nationales to 30 ans mais emblément des autres années donc on a pour ça 30 ans lelo il a fallu déjà tout pour nous non selon volonté occidentale mais selon volonté l'Afrique spirituelle. Neneni. Tozakana prophétie à Kwatulelu. Lelo Chine. Xi Jinping a ponami spirituellement. Baada ya prophète. Ada prince rouge, ada incarnation mao. Parce que l'espace attend. Babi oza président en vie. Bandimi on a parti na bao. Lelo pe Poutine a fandaka na ye. Baye kozwe babi mutoyo asali na KGB et bakezwa ye Poutine. Premier ministre était comme président. Il a fallu accompagner l'invocation de la zone de l'Union soviétique. Bâtir l'espace. Il y a le Congo qui a des années de vocation pour casse l'Afrique. Il a fallu tout pour la sukoyo, mkonzi alelo, apona masilo volonté spirituelle. Pour tout PCP ta amema Congo, n'enga même Congo. C'est une zone à particulière. Surtout pour la mouklelo. Il n'a fallu pas hasard la foi de la religion étrangère. Il a fallu dirigeant. Na biso mutu sommet il fasse la moko hasard la abima na religion africaine. Pas maté ba dirigeant européen jamais au monde a la tendance à la musulman et bâtir le sommet de l'État à la raté. Jamais ba pays musulman ba ko pour na foi chrétien bâtir le sommet de l'État et ça la raté.
Il y a moins de ça pour le laïcité, parce que le Congo c'est un laïc. Alors, laïc, Moutalumumba apprenant que ça quoi paix espace. La religion africaine, tout s'exprimer, tout le bas. Parce que tout ça qui est une religion d'État catholique, et il n'y a changé. Religion chrétienne d'être dans le Congo, c'est catholique, religion chrétienne. Bango va passer à la base. La classe n'a pas besoin de cher. Ou plutôt n'a pas besoin de cher. Nous sommes pas ça là, c'est trop cher. Nous avons une convention, mais nous faisons la route trop cher. Donc, catholique, à ça, nous malade monter dans le Congo ou en Afrique. Parce que hier, nous, il faut instaurer, baptême par le nom, hier, nous, à travailler à combien accord. Il y a des colonisateurs. Baza, Banyama Oyo, Bazo détruit ces masses l'Afrique. Donc, on c'est bien que les catholiques là bâti quand même. Ils ont d'agir dans le Congo et en Afrique. Il faut y parce que la religion a un bossani pédophile là-bas. A bossani catholique semblance à regarder le balcon la base centre de base et na bankoi na bosso ya même. Donc catholique en gros ça la monopole il y a Congo. Ceux qui ont un catholique parce que les dirigeants de l'ISO pris au piège partir à l'université. Parce qu'il y a un mot déjà. Les gens sont catholiques, les chrétiens, les thèmes, la classe, les barreaux. Si les gens sont gens parce que les religions ils ont des fonds en Afrique, il y a un qui a beaucoup de colonisation, il y a un qui a été détruit, il y a un qui a détruit jusqu'à preuve du contraire. Les dirigeants de la catholique sont malades. Donc, sur les équipes d'entraîner, les joueurs, l'équipe pour entraîner, on a gagné un cacaté. Alors, il faut changer d'équipe, entraîner. Il faut changer ce qu'il faut entraîner. Et entraîner dans le Congo, il faut qu'il y ait quatre régions africaines. Il faut appeler ça soit joueur à Sika, pour avoir solution à problème d'équipe, pour organiser l'équipe. Donc, cette équipe, ça pour la donc, ça clair, il faut tout changer. Il faut qu'il y ait une fois zone à l'institution à Congo. Et il faut que les dirigeants au Congo, dans les quatre régions africaines, membres non pour l'élection, mais dans les membres de l'élection africaine. Pour la solution, il y a Afrique, donc ils ont passé dans le thème, pour le Congo, il y a Asakaka, pour l'élection, oh, l'homme va contester la banque. Il faut tout faire de tout, c'est car renouvelable, ils ont souhaité dans 4 il faut qu'il y ait un bandit. Tout ce qui est de l'Occident, ils ont poisonné dans le monde. Il faut tout bien ça, la capacité d'Afrique, la réflexion, la solution Afrique. Et tous les hommes sont dans la case, et départ déjà, les gens sont tout à l'heure sur la suite de si vous avez un peu de temps, vous avez un mais après un état ignorant dans des autres pays, dans 5 ans renouvelable, vous avez œuvrer librement. Vous voyez, vous avez attaqué pour tous les mots où tu as dit, mais à ce qu'il y a un biscat, catholique, papa n'a pas malula, pro-Vatican, à quitter pour soutenir mon bout de la lutte, mais il y a recours à l'authenticité. Et mon bout de l'eau a tiré ça sur le mariage, il y a sur Prémacour, il y a un mot, il y a 7, il y a logement, il y a 7, 4 églises catholiques. Il y a un peu ignorant, mon bout de l'eau, il y a un bolo, il y a des mecs qui ont sur la carte. Pour la nuit, à ça, qui ont force à Bangunza, tout ça, donc, nous condamnons à la chance, Bangunza, à la chance, les religions africaines, les alliés. Donc, à la toi, les règles, ce qu'on sait les règles, volontairement, à l'union, c'est les règles. Ce qu'on a dans ça, tant que vous avez question pour les gens, bénéfice, intérêt, oh, les lots, les cookies pour. Donc, religion africaine pour apporter dans le Congo, c'est tout en mode que non, mon goût de la occasion, c'est celui qui a authenticité. Bénéfice à mon égard à la nuit. Tous ceux qui ont pour des gens qui ont kala ou bien des maintenant le mini. Il y a moyen de ceux qui ont zongi ma maison pour aux assouiller. Ceux qui ont zongi il y a un avantage parce qu'on a conscience que la zama la construction est donc Congo to Afrique za moto aliboma waza souiller. Ana foule batika na foule. Asa l'état de l'inconscience. Il faut molimo nizo na nzoto ne peut qu'on soit solution nzoto. Congo c'est ça ote ka pemé na foule. Aso ya bilei ko za ba poisson ba chimie. Donc ana na bilei moko fertile terre moko agricole et comme la zui banoti. Minerai na ezaka vandi l'état prix tu wana azo ba conseil la noti. Comparable donc asa comparable maintenant tel bo ma vie ba teki
déjà na fulu azokoka te osokola te bilamba eza sali te azoyebana te et afrika te sikoyo azolata kaka bilamba ya tombola po baosalela ye ana bakoto akoka te même kotisi akoka te même kotisi donc il faut molimo il faut région africain avant eza molimo ya Congo molimo ya africain Afrique spirituelle ekozonga po tokozwa sikoyo solution Afrique physique na biso ntango tozokende na Israël ntango tokende na Islam ntango tokende na bouddhiste tokokoka te parce que eza milimo oyo ezongisa Afrique nsima mpe comme ça Afrique liboma il faut sikoyo milimo ya Afrique spirituelle ezonga po tozwa conscience que non il faut tomisala oto na mokosa wapi lipamboli mpe reconnexion na bakoko na biso oyo bakasi kobénir biso intelligence na création innovation na fabrication wapi oyo tokopesa basolution na biso nyonso toa nango mposa na kati ya Congo te Afrique. Siko tata Munza ndeti na minute oyo toza na bagene ebele oyo bazwaka toke partout na mokili ezala na diaspora congolaise ezala na Congo proprement dit oyo bazolanda oyo emsu lelo oyo bazomona ke seni to système avec il y a 5 ans il y a mandat donc il est bien et puis donc il est favorable pour la Congo donc avec le message pour le groupe ça donc avec en tant que message maintenant mais tout là vie na yemo ko fina biso batu na 5 ans osala ote mutu na yemo ko na Congo to Afrique 5 ans osala to osala ote donc 5 ans les ana ko kopi connaît Occident so ka bango desi basala makamukina basala ko zaka yokoti retoucher mukie parce que nous tous nous faut tout hasard donc nation il faut mponzaza voilà nous faut voir ça donc ils a Congo donc la première Congo est na biso 5 ans photo papa il faut penser Afrique na ndoko on a ba frontière ici à colonisation il faut dans le système électoral pour élection 5 ans elle va être une fois tout effaçant il faut pour pouvoir autoritaire pour les bons dictature penza na Congo pour les bons dictature il faut dictature kati na religion africaine kati na spiritualité africaine to yango eza partout lelo Macron alobaki vaccin ezala obligatoirement te mais la fani bakoti baloge bacompagne qu'il faut vaccin obligatoire asali dicta a dicté na bo point de vue na bino pas imposer parce que éducation mon côté il est capable dictature soit ka moi les obota so tini mwana na tout faire en termes la toto pamba sur la beli le pas sambo ko imposer mwana data ilamba koskola ngonga ote mai za mali ndio uzo imposer mwana para bola mwana africain de faut imposer para bola mwana moni et to ni kotikala ba parti ono kasayen ko na bete to sana ba la race noire ça a outil na Congo moko ya mwasi comme mbali aboti ba hiyo nyoso donc outil na dana éviter tout outil dans FP le bikaba homme et femme donc outil na Congo na biso moko ya mwasi na mbala boti so na total la c'est plan fallait quoi ça be cariner na moment wa moni parce que kokoza mukonzi ne ngoma nani kokite moni mukonzi babota makana et poza la sommet ya tete ya Congo il faut pona za azama to bilika ko yaka za azama donc biso to proposer il faut la réforme et ça là même si nous on a et le mana ko mona parce que ba oui pas limu ya papaya et pour ça le ko mona ko to be kaka mutu mota ko se fili mettre la foi et ça la catholique to sangana ba catholique mini ko nanu ba ko mana ba ko Afrique parce que l'indépendance to ko sanité qui catholique impliqué qui ba ko ma ki biso ndela ina to ko pesa Congo Afrique indépendance que va ne ba ko mi mutalumumba bango 11 jours après Kaka, sécession katangaise. Tchombe na mbongo, tchombe na banque mondiale, tchombe na militaire belge derrière catholique. Roi Léopold II catholique, atimi tout ba missionnaire catholique. Donc bokende ko yebisa bote déjà ba yebi nzambe, mais boza na courage ya kokosa bango pour l'intérêt ya métropole. Ba considérer yo Afrique za ka mona ki ba kokoso avant et après l'indépendance. Donc roi Léopold II aza mutu olelo. Il faut même Belgique comme la province à Congo parce qu'il a payé Congo et a bomi sur la moitié de 20 000 dans cette époque-là a bomi 10 000 20 millions 10 millions donc Belgique retrouve vraiment l'étage parce qu'elle a un bon conflit à bisoter. Mais ce que tu as dit
Avec ici ce point, il a donné le moment. Massacre de Hitler, c'est là-bas 6 millions. 6 millions, 5 millions. Mais Léopold D, ça l'a 10 millions. Pourquoi Léopold D a été considéré comme héros dans le Congo, alors que notre Hitler a été considéré comme, comment dirais-je, assassin, criminel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas bon sur la ligne de Madagascar. C'est ça pour l'éducation occidentale, c'est ça pour c'est autant dans le Congo, parce que l'école catholique nous disait qu'on dispatchait l'éducation. Des gens qui attendent l'église catholique, attendent les abîmés. Alors, comment ma belle en cas? Alors, moi, on a parce que la puissance pour pouvoir nous contrôler par sa marionnette. Il faut, à l'école, les gens africains, tout le temps l'éducation de Bissot. Il va permettre que Bissot éveille la conscience. C'est ça, donc l'éducation, c'est un mot quoi, il y a argent. Il y a la base pour fonder un peuple, pour calmer un peuple. Tant que l'Occident a programmé c'est plan éducatif, à tout reproduire selon volonté de l'Occident, mais selon volonté africaine. Il faut Afrique, ils ont une réforme sur tous les plans. Il y a tout le système, il y a élection, il faut aller permettre le passage pour faire. On va mettre la chef coutumier, par exemple, la force physique, le pouvoir ancestral, pour faire la pouvoir spirituel, puis sur la ligne. Pour faire l'âme contractuelle, pour faire le pays, c'est la piste de solutions. Ce qui est beaucoup taillé en place pour mes athées, et tout PC, plus ou moins, il faut, nous l'avons fait, les cas de 30 ans, nous continuons à payer ça 30 ans. Ça dérangement, ça partie aux parti ou opposition, parce que l'opposition est un mot quoi. Il y a agent au Occident, on est à piéger la Bissau. Qui est dans le Royaume-Uni, l'opposition des Alaki. Les deux chasseurs dans Zamba, Baza Kondo, Bazo Samba, Baza Kondo Kanate, il y a des avantages parce qu'il y a un mazou qui m'a pas. Il y a une opposition pour Baza pour discuter avec il y a des Zamba. Solution dans la paix, il y a aussi la puissance sur tout les mêlés, le bico, tout le monde. Le grand problème, c'est la propriété. Certainement, dans le boc à moi, si bien pas, moi, si on a papa, ça va complémentaire. On a bon fonctionnement, bonne éducation, il y a pas un babo. Mais les oppositions, nous sommes les acamadés. Et pouvoir aller à concevoir, à taille, le Congrès à Cosaré, parce qu'on magasine bon, pour la corruption, pour la nuance qui est dans le pouvoir pour 2023 et ça va. Bossani qui va pas pour la qui pour la moula ou la peuple. Bossani des jours on a une solution à Congo. Au tiki va piste des solutions pour la Congo et Afrique. Mais les l'union sur les bloqué. Tu vas travailler avec les tombés dans ça là. La tripotage là et tu continues à garder juste parce que bon mais ça vous s'engager. Mais tu décaga ça va millions de fois là pour pas ça c'est nous. Relève sinon vous avez la côté à nous c'est ma poche là par rapport à souverain primaire à ça intact, ni programme, ni projet, ni le Congo Islama, l'avantage du peuple. Congo jusqu'à preuve du contraire, Congo à la tape pas même là. Arrêtez la mboka les mona nte Congo wana. Mais wana mabanga, wana babuto, wana nyonso esali ki beaucoup ça. Obe na chinois musika ya kotomela bino. C'est archi fort. Donc nyonso wana il faut tout changer, il faut réformer ça sur tous les plans. Et d'abord c'est l'esprit qui dirige les physiques. Il faut un parti spirituel, il y a Congo, où ils ont les gens africains, et on peut sa solution, il y a un problème dans le y compris, il y a un problème dans le où il y a une zone là, on continue à parler de ma belle, on a pouvoir, il y a ma belle, il y a tout l'Italie, il y a la démocratie du Congo. Donc, on a poussé système autosela il y a un système satanique. Il faut toujours il y a un système de divinité. Il y a un système de biso oyo le combat de mon égyptique auto-excité par génie créateur par votre démocratie de biso. Génie créateur basé à la carte de biso tout la moussabanga pour battre la solution au problème de la Congo. Et les autres doivent un problème il y a malade des autres Congo a un programme côté à le secteur à l'école, on a voulu ça, population qui s'y concerne, qui se souvient de la carte de Bali. Peuple ni pour Bali, c'est moi ni pour le petit, si il n'a pas
60 ans, soit 70 ans, ça va cacailler. C'est qu'il faut que c'est un problème. Il faut que la photo prise en charge. Les gens qui vont désirer Kabila, prenez prise en charge. Ça, manque la démarche avec les gens africains pour la solution de l'Afrique et à Congo. Ça passe une paiement à ceux qui les ont hommes politiques sur les catholiques que je suis catholique. Comme ça, sur la question, je suis esclave. Comment vous êtes catholique? Je suis catholique qui est catholique qui est imposé religion par imposition. Donc, ça passe mawa. Parce que Fumukimba, ça fait 30 ans pour l'eau pour passer Fumukimba dans sa vie. Mais les lots, peuple là, il y a des Congo, Azouli, Banoteki. Je dis, que le baptême aux chrétiens, il y a un profil dans Fumukimba. Parce qu'il dit à Fumukimba, qui est pour interpréter le bébé de la façon. Donc, catholique, protestant, qui est Fumukimba. Et il y a le protestant catholique, parce que Kanaka, c'est la légitimité à cinétique. Parce que Congo est catholique, Congo est protestant, Congo est Bakumu ya Congo, Congo est Bahunza ya Congo, Congo est Milimo ya Congo, Congo est Congo, Bena Congo, Congo est Bafutuka, Congo est Bahino, et Congo est Fumukimba, ya Kipavita, ya Mose Kabila, ya Mutali Mumba, et Congo na biso Bahino. Merci Tatamunza, toujours qui est déjà dans Souka. Donc, moi, je suis dans Souka pour la Bandiko Balanjo, dans mon palais, partout, jusqu'à Bazwani. Donc, maintenant, nous allons passer parce que au Botamina, na Botama Papaya, comme nous avons bandali pour déjà, nous avons maquillé à mon église. Makena ya muziki ya kumasa mbali na limu nani umelipa school ngata limu school leo obima na nini na mkilo pesa donc il faut une story réglementée yango. Alors toujours ya religion étrangère na c'est quand logique on a mais tout ça le la peuple émirat arabe ini asala il va confession ya soko boza pa termino quelque part qui ça me la raconte état na bawo Rome n'a pas eu des religion islamique. Et dans le Congo, il faut une religion qui est humaniste, authentique et dominée. Parce que tu vois, ma question, parce que les religions chrétiennes, quand depuis 5 siècles et demi, échec, il y a échec, Afrique, toujours, il n'y a pas d'échec. Donc c'est le moment où il y a 4 échanges. Tout le monde a entraîné dans le joueur, et tout le monde a entraîné dans le sous, il y a joueur à Sika, Bahim, Bafutuka, Bankumu, Bakonscient. Oyo babeta pour la équipe et mobilé pesa biso kadoté peuple moti a kolinga la race noire ce biso moko dominité donc tout ça là makasi tout le monde a sentiment avec l'appartenance la spiritualité ya papaya ya moza échec pour la biso et ndenge to baka mukolo na mukolo pigeon batia ye na ndako ba tongela ye bataye singa kingote chaîne kingote na lokolote basalani batoneli ndako pe likolo e bakangeka kuna quelque chose appelé batiki baté bilei wana lié yemo hakene ko lukane bilei na ye na wenzi nguba ni ndoko na soya soka kia uzonga kaka parce que c'est pas gagner c'est la morale ya bali kangami na konzama papa et il faut surtout démoraliser côté wana pour pas comprendre que et aux ala libre parce que ozomi na mboka na tirel na yo donc plusieurs fois ça va libre façon na samba tanki aza kaka na kotola mutu ali mwana mutu pa ma pigeon fazo ya kubatama pour aller na baï patako donc au cas où na moment là mutu ana besoin pigeon ko so facilement papa kazo contrôler et tatonner tout ça na architecture nini oyo lelo africain aza na mosoki za ya papa yake moi donc kotola na africain za ko batongela ka africain benga bashima tongela bino kala ko za pigeon donc il faut yomo ko parvenir moi to ana ipoka changu oyo soki se rendre compte kaza maboka mutu abota la kani mabuta parce que ya kota tika bana ina kuku fazo na tina zamba boni kinana mukina donc tozo sa bayi na mukina biso ki boni la pour ce que to ko déployer connaissance na biso ezali comme na l'équipe antique puis ça pour les quand même pour les parce que le oyo Afrique spirituelle et le développement d'Afrique physique dans la retard pas maté
lecture physique oyo okosika osala bato tomoni kenge asali nyonso te fulumbanga lekaka to alobi mokolo moyinda komiyeba akosala bengunduka ekokamwisa mokili avion ezoboma ya bayindo alobi ozala moins de conséquences elo mutuka ezoboma mutuka yo bayindo ezala moins de conséquences, moins de morts parce que l'intelligence wana ekotiama ya koéviter baaccident mpo na vie humaine eza sacré kuta bakoko na biso donc eza mpasi mpe mawa ifi tosala tabula rasa etro histoire tozongisa oyo ezalaka na bandi topesi matondo na kopesa biso muta ngalume nayebi ke efungoli débat na bato donc toza mpena contre système actuel parce que elopiasi biso na peuple congolais soki monde bali bazo etrouve ebela bato baza kose retrouve te pa matine système oyo ezalaka focalisé na un groupe de gens un groupe de personnes bazo bénéficie nango mais ebele ya bato baa na mpasi ya makasi koyeba matondo mingi nyonso kosila mokolo moko te e na bandi bokonzi nyonso ezalaka na bato ya miso nini na bango mboka moko te okotinda mbula ezanga banga. Ok, merci Tata Ngunza. Tosepeli na la réponse au biso pour normalement biso souvent qui doit satisfait et puis pour na bino baba na biso na mukolo na lelo donc peu importe bisiko zo na sa mukili au cas où aux en question toza na posa ya koluka koyeba un tout petit peu plus donc okoki kocontacter biso avec na numéro oyo ekomana se ya écran to okoki komela biso directement na email ya Tata Ngunza oyo eza tatangunza3@gmail.com ou bien okoki mpe kolanda biso directement na page officielle na biso oyo eza religion africaine vutuka fumukimbangu donc wana mpe okoza mpe na facilité ya kokutana na biso ou soit mpe okoki mpe kotika mpe oyeke baquestion wana par message puis prochainement tokoyeba ndenge nini ya pardon plutôt Tata Ngunza tokoyeba ndenge nini ya kosatisfaire donc bino na korépondre donc na baquestion na bino nyonso tout mais sinon d'ici là tokutani et puis botikala malamu.